Ngaye, Bogard de la presse congolaise, système mesa masque di. Bana poto bana monde entier, bokende au s'abonner na lumba on a Congo Suisse nde makambo avec Bogard de la presse congolaise, ndenge na yebisaka bango, awa nde makambo, awa nde solution, universités des stars, awa soko lekite, soko zayote. Bokende au s'abonner na Congo Suisse nde makambo avec Bogard de la presse congolaise, na longola te po ani. Hein? Ngainde makambu di université ah eza université ah il faut beta masola ba université o yenchik aussi penchik Congo Suisse nde makambu avec Bogard de la presse congolaise ngai na bino timu kolonzamba ko ya bozala toujours ce côté branché bo s'abonner directement awawa ba site mike ba sombalanga wana ba yaka bandaka la moko bambizo ba site wana wati Congo Suisse nde makambu s'abonner avec Bogard de la presse congolaise na yelsi bango système eza masque ouais masque. Kanga longi bajalou baleke belé na Congo Suisse télévision dit tous les cas. Voilà. Merci bana poto bana monde entier partout où vous êtes. Merci encore une fois de plus na abonné na biso bazoko tala biso dans le monde entier puisque au monde Congo Suisse est partout dans le monde entier. Tokolo baka teke no bana poto et bongo bato Afrique du Sud. Merci encore une fois de plus na mutoza si ma caméra za ko simbanga bilili par rapport na bima beauté ba bébé beauté présidentielle beauté boya poudre. Lui c'est mon frère moi na mère na biso Eric Monsere talarara mutoza na mandefu ya mwindu. Merci encore une fois de plus na superviseur na biso vraiment papi le Congo mutoza na taille présidentielle mobala mbinga mobala pembe oyo akimisaka ngungi na ndaku. Merci encore une fois de plus na laisser l'unique boss na biso oyo azana mbongo ebele koleka tous les bana poto na poto lui c'est bazui wapi boss en tout cas vraiment umelaka esalaka moi genre par rapport lui c'est mon boss John Sima au motema ya maman Micheline maman Michokoto vraiment bozalaka zalaka talaka vraiment John Sima ona Micheline bakisela ye 100 ans de pouvoir par rapport à Libala Nabango. Merci encore une fois de plus. Sur mon plateau, je ne suis pas seul, je suis avec mon invité, votre invité, car vous avez droit de savoir, vous avez droit de commenter, de partager cette émission, puisque Bogard de la presse congolaise à Kaka, Bunda Olonga, Kleboa, Ologawapi, Bandalungwa. Merci encore une fois de plus, na babonné, na biso, bozalaka toujours branché ce côté, na chaîne Nabino, Oyo, Etel Sarabino, Ndakesaya, République démocratique du Congo. Voilà, je vais directement, rapidement, saluer notre invité, votre invité. C'est pas la première fois, je dis bien, c'est pas la première fois. Tozanaye, Tozarazaranaye. Eza elongeye bana partout. Lui c'est Fall artiste noir à qui je dis bonjour Fall artiste noir. Bonjour Bogard de la presse congolaise. Bonne santé. Ouais, santé qui toko par la grâce de Dieu. Malgré tout, tout au Kukutinga en pleine concentration à tournage et puis vu qu'il appelle dans le Kotaki, la rose elle a ingraté. Il y a mon abinona katanano. Naya se présenter dans l'invitation na yo. Et puis directement là je vois mon boss, notre boss John Sima ou le maître John, mon thème ma mère Micheline. Je vous salue là où vous êtes depuis Suisse. Et moi c'est Fall artiste noir, bateau tout, abonné tout ya Congo Suisse ou bota la longue et longue sikate. C'est-à-dire longue zala déjà. Merci parce que vous avez une opportunité de sous na poste téléviseur na téléphone na bino pour na koyeba actualité to news nini Fall artiste azana ngo mikolo donc ukande makambo vraiment tokena kuna te na retenir eloko moko lobi ya mutuya omoni baboya ka journaliste était pour toza toyebi ba leader rebelle à République démocratique du Congo surtout ba star congolaise ba legi minene. Donc comment bien on a téléphone bon non je suis occupé non botika biloko wana parce que il faut d'abord respecter d'abord les médias parce que ça quatrième pouvoir République démocratique du Congo c'est la constitution nabiso. Voilà Fall artiste noir. J'espère que aux en plein tournage, aux en plein boulot et les gars nous ndenge nini et puis qu'est-ce qui se passe entre ba comédiens entre ndenge aux kamba bango et les gars ndé. Ouais merci parce que par rapport à ma compétence, ma capacité artistique nanga, on va préparer film mais bientôt besoin de site internet nabino ou quand titre nanga oza ou quand ani nan kombo gan wana ba komba makasi net tout monde a fait railler la biso amirongo et mironge kyo faire go la cheta de go la cheta là où vous êtes ou quand premièrement on a biso mboka. C'est-à-dire là où comme je parle maintenant ba sakata nyo sur place baza ba que non moi on a kepena
babi ke na kepe c'est-à-dire bo comprendre que to basaka ta bo comprendre que to batabandundu na zongi de pa ban centre na ngai ukon eza kake na lingala ukon eza kake na langue maternelle na biso to benga ngo ukon. Donc un film mo boy ba convaincre ngai na batu oyo ba pesinga opportunité ba soutenir nga pour quand et comme bientôt dans le marché parce que ba monaki compétence oyo na lakisaki to na proposer ki bango quand ezaki na projet et maintenant ton ekinde ko za la réaliser ba compétence na nga yango ndese nga na benga ba bilungi oyo bo mona sika wana na kata film wana parce que e ba bilungi mususu no etalamate bilungi mususu na no yeba na vraiment tema bo mona de quoi fa l'artiste à la capacité artistique na blonga sika oyo project le bino na ba TV. Donc je tiens à remercier Tendros Dibinga Géry Kobetox Bogard de la presse Deborah Michika et puis Bacter tout bazu ton yo Pomba bayaka yaka Pomba leader donc Bacter tout bazu ton participer na ukon bao bazu participer na pièce wana pour na facilité nous remercier bango déjà parce que si film ene si la makambo eza wana makambo eza na foi est-ce que tobeta na le solo pour dire oyebi ke obimisaka film moko babengi kombo ya the power of love si je voilà évolution nango the power of love déjà c'est bon c'est bon déjà et que na fin je crois bientôt là the power of love the power of love eza idée na ngate ouais eza idée ya ndenge to sangala ki ngala ba masa na misatu ngai Stallone na Chilov que j'ai sali aussi yango to pesa ki idée ya film one the power of love. Mais moi je préférais mingi retourner à Masula ou con parce que ou con c'est une idée où il y a un mutu bien écrit par l'artiste noir. C'est-à-dire les films oyo et que ça bato ba devoir et belé. Donc c'est que comment je peux dire donc la comédie a été mise en jour. Donc la comédie a été mise en jour pour comprendre si koyo nenge maboke ekende. Yo moko combien ngo ou bien bosomi puisque les ba leader rebelle ba na télévision ba que non. Mais ce que en réalité, c'est ça que moi je tiens à remercier l'Éternel. Merci trop parce que quand j'ai commencé ma carrière, et là où les bossons, le Canada, il y a un scénario. Et là où les bossons, na 50 ans, ma maîtrise comme scénario. Et belé babo comme scénario. Net banane on ba yebi ko commenter. Comme scénario. Net banane TV za radio. Na problème ya mututé mais na bika belé babo comme scénario. Mais déjà l'artiste est temps à 8 ans vous avez un papier vierge à remplir un scénario et pour 8 ans il y a un artiste minene ya mboka na biso c'est-à-dire le quoi Tendros Dibinga la sirène c'est-à-dire aza actrice à munene na mboka na biso le quoi Pomba leader Pomba acteur à munene ainsi que Géry Kobetox ba sobe baza ba leader ozotanga bango te bango ba sa carrière na bango. J'ai beaucoup de respect avec ces grands donc ça ba vie de loin. J'ai beaucoup de respect avec eux parce que bango nde ba lakisa biso nzela so bango te ba fa l'artiste banga bazala ba o baza sikote. Mais pour nini to bengisa bango? En fait ko bengisa ba vie wana ena o grafté na ro benga na nga ba vie wana mais ce que les sengeza ka ni tu vois moni biso na biso to idana te biso na biso to sungana te nande ozo téléphone na obino ah na che peut-être donc par exemple venanga la dit et sobe que je sali en passant na casting o benga eboe ve oyambayo allo ve na chona casting ah tanga okata oza mutamu sotuna asada yani so benga e asada na sala loko wana te mais fallait meka en fait ba meka logo oyo bike no logo meka esimba o meka lo obisa ba credit ni til moment ko selo te ke credit po go benga ta Eric Monstre te Eric nana casting mo boya film ya ozo langa ta prise de vie est-ce que oyebi ke wera loba ke non soki nani ba pimeli soki nani sengite ko loba te ke ba pimeli yo mais fallait ko sala ngo po yeba ngo mais yo salite est-ce que lobi ke non soki nanu ba soki nanu sengite ko loba te ke ba pimeli yo nako senga. Parce que moi je sais de personnes au bameka ko senga pe simba te yango pour éviter ya ko bibi to tom sous crédit nanga on n'a pas un problème nanga na ba ve wana baba ve nanga baba président nanga baba to ba pesi moi ligne ma boke ko ezo sens mikolo na problème na bango te mais o ça important c'est quoi c'est juste que ba vie wana barana facilité o pesa ba biso ba o chance te ça dit bango babenga na ga bango na bango pièce esobe au mona vue de loin au mona makaya au mona bidi au mona pakalowi et puis je tiens à saluer la présence de Chilov Mobutu c'est-à-dire ami personnel my bro donc c'est un peu ça on a ngana lobeza nini ba vie wana ba chance wa pesa biso te wana yonga na ko capacité te ya ko crédit nanga na benga tom sou vie wana na chena casting
Ce que ça par rapport à producteur na bengue que noté fort na casting. Ah là c'est bon. Que nga mona sui crédit na nga bo na bengue fait na casting de 1 oya noté. Mais bango mo baluzo ba ke no bino nde boye bani te fo ba benga bato ba yebani. Ah nga na oyebi so yelo moko. Mona vie pour muta ko mana 1 abanda non na 0. Je ne pense pas que bana ba bato otangi on ba vie nyoso on a mikolo wana po ba koma ba o baza wana ba bande ndeni. Bande peka na 0. Bande peka na 1. Et ça là qui on a ndenge nini ta mona ki nanu confrère na yo collègue no ça ya c'est ça qui chef de l'état na matanga papa Lutumba. En fait par rapport à Boulot, il est mon collègue parce que c'est un acteur comédien comme toi lingaka ko tuté obenga ye collègue po afashaka mabe patron de tous les comédiens congolais. Na musala za collègue. Moi je ne pense pas na voilà selon yo mais ya boya surtout que na parlement place ba langi pauvre pote na biso Lutumba Simaro surtout que na parlement ba député nyonso bazanga bazaka âge moko ba âge monté mais ba collègue mais soit boya ngola ça n'engage que lui je sais pas son problème dans le problème n'a été et ça l'a bien parce que comme on a acteur comédien moi bois 8 ans et aussi que ça président république na 3 histoires à Mora ya Pamba 3 moi je lui félicite fiston Saï le président. Si vous êtes les patrons des artistes comédiens, donc. Bon, non, place Wanande na lingaki, c'est là, place Wanande na lingaki, chers téléspectateurs, TV za radio te. Bomba mabe. Ngai na lobaka ngo makambo na tina. Patron za muto futa muto. Bon, azolo bakeno ya za patron de tous les comédiens congolais. Yozo zwango. Par rapport ya mbongo, par rapport na habité vraiment ta chef Mobutu boya en 32 ans de pouvoir muta voté ya zate donc a s'auto proclamer que ya za président ba acteur comédien et ça là on ande obi et ça là onde o ça là nga bien parce que ta nga bibenga trop fo maestro batu bandima ngo so yeye na boya on point on dirait net aux problème mongo boya entre bino na bino nazo comprendre te ah nazana problème na mais yo ndimi ngo modero aboya ngo obi modero wali akafufu wana boya aboya ça que nous a patron modero wana ko se comprendre na ça tout ce que ba bêtise ko modero wana na mboko mais modero zo ko sex na mboko modero sa nini na mboka o ke modero pe na vendre ça le mo bato baza epate pa ko le ba funa mine muko ba sala opération gorge on yenda zaona surtout kine na hôpital siko ba kanga ba sala opération gorge yo bona modero ko masala elota mais modero za comédien ça ba nani ba Jerry Kobetox ah Batista Jerry Kobetox na groupe Sami Mokili Batista avec modero te baza ba collègue figure de star le président Fiston Dikou Batista là où tu es moi je te salue yena modero ba collègue Batista c'est quand la jamais acteur à modero le modero tika ko bemisa bana te nani tangela nga kombo yo yebi nani akele ba fufu na ye papa ici on parle de la comédie quand je vous dis que la comédie a été mise à jour ça dit bon comprendre niveau maboke kende tout ça va aventure te ponga pe na kozora bachenga pe caméra na nulanga ba fufu na palais bachenga na badi mais modero azwela rango mbongo soki yo sali bongo zwelinga mbongo te moniteke azwela mbongo wasala na ngoni azotunga ba palais modero azala ba mituka palais ni yo mona modero tonga na banda le ba fufu na yo donc ndenga zana za na pena na palais palais ni yo mona la personne à qui moi je sais dans la palais par rapport à monga maboke c'est celle et le seul fiston Saï et bon Caleb obi le président bienvenue Toukeba na oui et Lombe ouais le président Lombe c'est bon Bodo les Véroc mais bonjour là où tu es donc c'est bon donc yo reconnaître ka bato bozana na bango bien mais modero wana pena ba succès modero sala bimisa bato yo moi je pas son problème ça la carrière artistique bien moi je pas son problème akele ba fufu na ye surtout que casting mo bona mitso bino casting ya film fa l'artiste na modero bozona ni par rapport ya koyeba ba kozwa modero par rapport aux jeunes c'est ce que le ozo boma bato yango wana de la presse moi boke na biso congolaise ti e okufa c'est parce que bato bozo temps ya ko soutenir biso acteur comédien te pourquoi modero ndaza wana en fait bo tenir nga regarder ya ba question na ba réponse nanga modero ndaza wana trop que casting mon sikoyo sans koyebana sans quoi président ba ministère à culture ya mboka na biso ba futeli biso ba billet que notre casting moi libanda ya pays moi libanda ba pesi biso ba texte modero akokate aux espace il y a aux espace ça s'exprime en français modero ebi tokenda ba festival tokenda Wallonie Bruxelles aresuka kana ba TVT aresuka kana internet tokenda ba Wallonie Bruxelles na to seka festival to seka bazwaki modero asala nini
asekisaki bato mabe obi asekisaki bato fort festival toseka ya Dos Ndomba ce que j'ai salué en passant honorable en fait non question mo babiloko wana na loba nini okoloba susu trigage bele bazaki wana bato bapomba bazaki wana bani bazaki wana puis otali bien babengane ka bango na bango trigage kaka babengane ka bango na bango fa c'est normal ba triquer puisque yo yebani nanu te koleka ba modero parce que tunanga nini moko yeba na nga wana te batuko ba comprendre que nos jeunes oyo loba alingi alakisa batu nini je vais faire voir aux gens de quoi moi je suis capable tala un artiste être un artiste c'est l'état d'esprit à comprendre modero za na état d'esprit te ngana bitiki za na état d'esprit te asa carrière na ye papa ngana émission de kaka boy à part ba fufu na wana liaka wana casting mo pena un contre un boy improvisation sur scène kokate yo bona modero kokate. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Bomba Bomba Mabe, voilà, Bogard de la presse congolaise par rapport à Boté Boya Poudre. Tala. Ngana lobarango, les apropos ni ça n'engage que son notaire, ndenge ba belge batika français, ça n'engage que lui. Ngana za simplement penser ça botika vi na ngako. Fa l'artiste, on a monné tous na ba problème pour même chapelet. Façon azote kama pe na poto bino rien. Nani? Chapelet. Totiki modero po olobi ke modero ayebi loko te mais so ba tio pe na fa l'artiste na chapelet sur scène. En fait so tangelenga ta kombo nzoko que je salue en pensant le président Bobo Manoka la catastrophe le professeur de ses élèves na ngana ndima. Yana ba kombo musu otanga yana musu akufane kala ngo pese makamu espace o mote ko zongo te. Chapelet akufa kala. Oh. Non bien, yana batu misusu. Kufane ka si le chapelet ça ba théâtre ya teka na poto wapi na poto na ba internet quoi moi je t'apprends na éco RDC ba bengana e oh bah oui na éco RDC ba bengana je t'ai salué mon vieux Jean Chibo Chiboboa omoni ba fait na biso ba Jean Chibo wana ba batu mo boye batala balinga musala bango ke liboso na éco RDC ba bengana parce qu'il a apporté rien soko otangela ngai ese ke na otangelo bactère tout éco RDC tangela nga ba masala nga ba Jorvi Mwanda tangelanga ba yosu banani bazibele mais yemo alobaki ke no ba comédie belé ba kendaka ba voyage kate mais ya voyage ka ya boya ne ko za na vie ya kosomba kwanga na coin papa no bien omoni eloko boma batu za nini voyage eloko ta Exactement implice. Ezaka implice oki mboka na yo esali yo passeport ya sortir que non obimi tant qu'un artiste. Yo bima soki moi ça bengisi yo ke bengo voyage artistique. Tout ça blum sur la logique des choses. Nde ba vena biso ba musicien belé ba kenda ba poto ba double zeni, c'est-à-dire que ba ke par rapport ba artiste ba ke production libanda. Bon banda ba voyage akina production ya sa libanda oya na recette na kilo ba beta maboko. La film na yemo bon internet mais niveau wana na bosani kombo mais na to tanga kombo ata après po TV za radio non bien omoni ba to tanga kombo wana ba tu yo tanga kombo wana neti nani wana ya wana tanga kombo chapelet ya wana yo zo wa kotanga kombo chapelet te yango yo bon na chapelet kotanga kombo na été parce que quand lui ami bengaka Mobutu ngana kala Mobutu moko boye 32 ans de pouvoir tu love Mobutu ami personnel mais soki mutami benzela to ya compliqué ba Mobutu tout ya bactère comédien na Congo à comprendre ngana moninga zela na moni ya ono tangi wana amkolo mona ajo ya nango songa kumna ajo wana osama mbele. Mais à ça mon par rapport ya même koyebana par rapport même ya succès par rapport pe ya ba voyage ya ba makambo ebele faut que ça na respect na mutu wana voyage na tikala jamais kozala ingrat jamais l'ingratitude condamnable non lo par rapport à musala ndenge ekende so musala esala mabe otuninga bakoma batu misusu na ndimiti do ya chapelet a komo bebisa azan nani na mona maboke comédie congolaise chapelet azan nani so batio pe na chapelet batio fa l'artiste que bato bapona ou bien bato basepela na mutu a jouer nana a jouer bien selon obi ceux qui batio na chapelet nai no sing na botole de film nga na botole film ne la loi d'Italion je crois que c'était écrit par Marcos Aquaso mambo non lo bango coquette c'était moi nani mususu japonaise c'était moi mère na biso Thérèse Yaya ana témoin na botola nga na botola chapelet rôle principal ce que yebisanga
yibisanga par rapport à musalo nga nazalaka nango na botoli yo mutu mon rôle principal c'est que na lekiot c'est que leki chapelet nga na yebisio elle ko la yo va na kits na obo na Congo Suisse pena mon vieux John Simon que je salue là où il est depuis Suisse avant de se pena boy amoke no chroniqueur musoye Congo Suisse babité de la presse c'est la net ko ça no tetika no ya sala nanu elaxini ngasi c'est que de la presse a évité mais pas de la presse ko simba te moko donc ko simba te po ah ba mekaka te ay za ngoma makasi même makamna so berika e bien donc tobeta masolo au camp tobeta gango ozolobela ugan est-ce que kolongola pena ba film to eza na mboko oyo na teke longola ba film miso ya mboka oyo au camp ya film mo boy ko tona na mnoko ne eza bilingue et cause à la bilingue c'est-à-dire anglais ekota lingala ekota français ekota portugais ekota swahili ekota lingala kikongo bosani chiluba omoni yango ha na bichiluba te achana 4 langues nationales la biso na bakina français na anglais c'est que bon yango ekozala donc pour ça na tovana tonde biso que non la comédie a été mise en jour pour comprendre le niveau maboke ekende ebele ba muno na maboke ka ko komise na ngo etata bimana mwana mo boy mwana bimana ya na ye papa bimana mwana mama na ye pour créer ba suspense à lokuta mais non fa l'artiste tali sabatu ba niveau ba réalité ekendele pour ba tebele ba komo dembela trop novelas ya on tozomona trop de théâtre novelas na kisasa ondezo novelas c'est la raté théâtre novelas c'est la raté de la presse ngana ebiso lo moko ti ba nigérien ba ivoirien ils ont eu le temps et au sama boke parce que ba tala maboke na biso congolaise na mona ntusu so babato no ba bato ba masolo no beta bato batala mo maboke avant boy ba titre chapele pa yebi makamwana na ebité so yebi ngo est-ce que temps ya ida bande maboke mais chapele banda avant yo na groupe ni chapele yebani a chapele moto alega la kisasa bo chapele ya wana na Victor chapele papa no bien tout élément ngana 5 minutes na victoire batba le kazata bane ba obela yo bongo na chapele non ba vérité non ba pena oza vérité à comprendre parce que to kosa un peu trop bon selon yo fa na ndenga mabete selon yo oza émission nanga selon yo banani basala ka musala malam na maboke banani basala musala malam na maboke batu nyoso wana izalaka te même na film leader azalaka nyoso basala musala bien batu nyoso basala musala bien na rotanga bakomo musu sikoyo mais bakomo musu peso na bosani mo ga na agent na lega emission tanga ebiso telon bango tu basala musala bien bato nenga na hotelemela awa seke no ba comité faut ba prendre sur ebele. Donc la comédie a été mise à jour. La comédie a été mise en jour, c'est-à-dire comédie ko et baluki. Reprendre comédie baluki. Do sara musala. Musala na biso ezara inspiration. Inspiration ko suka ka na Congo te inspiration fait que na musika. Inspiration fait que na musika. Moi, ce que moi je peux dire c'est quoi? Ba fan o nyoso ba ozela ukon pièce na bino déjà bientôt est comme disponible. Pour comprendre, qui est votre producteur? Producteur c'est un produit par Ngamoko. C'est yo Ngamona produit Ngamona produit on producteur ya bien au monde tango mona film bien makambo tango tala nguto na taxi ko pa noter mono asala musala si ya sa musala bo saka dépenser ki ponga na bimisa mbongo na somba film o saka funa sola na banenge mo boy ebele ba kosa de la presse ebele ba kosa musala esale maté est-ce que pour yo tourner film faut ka batino lo moto producteur atino lo mbongo na souci ya musala na yo na souci ya musala na yo ebele na Congo ba futa mbongo ba chaîne ebele na Congo ba futa mbongo ba chaîne ba poto ba ebanité est-ce que so ka banana yango na poto ba ebanité ba so futa mbongo ba chaîne na télévision akini bele net bana surtout ba coupa CBS. Voilà, comme marquage club ou Bogarde de la presse congolaise. Encore on a un groupe tout le groupe CBS bana poto. Poto yebi kuna batu baleka ka. Pardon, le jour bana poto boya kin. Pour son temps, ata ba Canal Plus, ba Star Time, ba TNT na ngoma. Pour son temps ya batu na ba famille na bino ba chef no CBS. Ba vanda banda 6h 18h. On demande ba théâtre le kawana ota ata sur 100% comme ça 3 personnes ba yeba na poto. Nous sommes ba yeba nité ba bazo bato en futa ba monga ba chaîne. Mais kuna to yebi bobo aleka kuna Bobo c'est un président, c'est un leader que je salue, que je respecte. J'ai beaucoup de respect avec lui donc. C'est une personne où a sali ngana auto fanda bo na kitso. Jerry Matondo aleka kuna.
direct bobo mais tozotanga bato balika na CBS na bobo te bobo manoka mutu o asali fa l'artiste avant na kiti oyo c'est un président partout je serai partout ngana ozana ro ignorer te na ro bossa na ngote yem tala sangande ba chaka na scène yem tala sangande ba jouer sur scène yem ta apprendre comment être un artiste. mais fa osu koloba ke no bato to balika na CBS awa basala bien te hein Eric Monstre basala bien te tango bandi déjà okumisa déjà auparavant na esa yo déjà tango betelenga masola mwana otangi kombo wana mulai chapele za mwana pas non to ba to sa to ba collègue so ngana e biso yelo mo na esa go vous mettre na esprit wenge vous mieux tangi esprit wenge te eza esprit artistique tant muto sa musana e bien faut ndima e si on doit ça musala comité il faut le clair que asali musala a comité mais pourquoi ka bateau to tangelinga na ndima bango kai na ndima été chéri kala producteur amene ti venanga John Sima wa ne kuna uzito comme le vene vraiment comme ba film nanga vraiment na bité ko ngate ka film na $700 $1000 pona nini ko tuma mutu ntina niveau wana bato bale tozongela na CBS wana po bato bale na CBS to yebi bobo aleka bob manoka na Jerry Matondo Konzo Kikedi basa bele baleka kuna skolo bike bato nyonso wana bayebi buluti apa bobo bato tutangenga na ibamote Kikedi oyebi pe Kikedi Konzo na biete vraiment bana poto bana mona te nous baloba ni tozokende na kochite ya émission na biso merci encore une fois de plus na moto asimbaki bilili na bima bien ponga na leka bango na tina awa ngomba mangengenge dodani oyebo na kozongi so na nzela eza na chroniqueur moko taleki ngai na mona internet na yebisaka bino bato tu wana basala kango ba bla 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 bayebi nini baleka na chik bato maboki bayepe na makambo trop bino bato maboki bino nalingi tena salela bino video botika kwanga bateke bakolo kwanga bazala nango donc lokolo yo lobaka bien na maboke ale mbala moko zui micro bana osala émission depuis quand alternance fait quoi partout on va commencer déboulonner tous les chroniqueurs ya maboke ti fa l'artiste noir to comme na kochita émission na biso message ya suka na ba téléspectateurs tout ba kota la biso et puis na ba fanatique pe base l'arrogance soki ouragan soki ougan mnoko yeli biso ana net mnoka ba faire ya ambrongongo pardon nazoka kotanga ngote. Merci. Maintenant, on a lancé appel à ba mécène, na ba producteur, na ba fan oyo balingaka bon théâtre, na ba fan oyo balingaka musala ya comédie congolaise qui est malamu. Ou quand c'est un film écrit par Ngamoko. Malgré ben ça va Mobutu te ngai vraiment na regretta ka fona bataille ba salon Mobutu azaranga ya kati ya privé Mobutu azaya ya kati donc yemo bimisaka yendete yemo dami bimisa na ndenge na yemo bimisa na ndenge na donc to beta masula ou quand na lancer appel bato tout bon sepela ko soutenir nga pour œuvre na bino ke liboso pour musana nga mo na bino ndeko na bino ya na bino leki na bino leki liboso bo soutenir nga bo lembate bo changa maboko nga na musala na osandeka ba soutien oyo ko uta epa na bino epesa nga sous force ya ko sala meilleur to ya ko sala meilleur na pièce o na préparer pour na bino na tournaki déjà premier épisode et film oyo esuka na 5 épisodes na tournaki déjà premier épisode et un montage je crois Eric Monstre et Mambo non sur la déjà donc et un montage et Eric Monstre 4e 2 3 4 épisodes etikali et c'est un soutien au yabino bochanga coup de pouce bo mbangate. Mon numéro c'est plus 243 89 98 53 959 plus 243 89 98 53 959 compte Facebook nanga Fabrice Iba so otininga demande na oyambayo so komelinga na WhatsApp benga na appel normal na oyambayo numéro nanga yango wana compte Facebook yango wana benga nga pona ba remerciement benga nga pona libanga tout le monde a posa kombo na etanga matom samo libanga pièce théâtrale mo bon numéro yango wana compte Facebook yango wana benga nga esanga bien et puis pour en finir je tiens à saluer le boss ya Congo Suisse na vérité universelle maître John Simao motema ya maman Micheline na Zurich c'est-à-dire ba na Suisse tout oui mambo na loba c'est-à-dire mon na Suisse nyo so ya Suisse bi John Simao tse ko komano Suisse te c'est-à-dire vena moni ba photo mona ba bureau na ba kosa mo bese ba pièce wana na ebite ko
vient de voir. Donc pour en finir, nalela bino ya trop, na sepela na bino mingi, oyo ofinganga na commentaire itali, botene nga regarder na lobby ou ça n'engage que ngai fa l'artiste noir 3 fois maestro. Merci. Fa tokoka bona bongo te. Tokoka bona bongo te. Po ngai na lobaka na zangu ngomba mangengenge. Okopesa pe mo message na bandeko surtout Modéron Ntimba oyo asalaka musala na ye na chapelier opesa bango message kaka. Modéro oyo ya maboke. Nanani? Na chapelier. Il y a la chapelier là-dessus, s'il te plaît. Pardon, pardon mon cher, s'il te plaît. Pardon, voilà, merci beaucoup Fa. Voilà, donc c'est là Obina pesa na pesa conseil. Bon, chapelier, je crois yo ba sala pour nous sambela, c'est-à-dire yo bena mama Maria conseil ngana pesa yo sela biso bolom parce que to fuka ma chaque matin na grotte ya mama Maria to simba ka chapelier. C'est-à-dire venanga Modéron Ntimba, c'est-à-dire Modéro oya théâtre. Allez va foufou. Venanga Modéron Ntimba place Wali, donc moi je te salue. Jogo na biso ya kati ya mboka, c'est-à-dire bientôt à Cannes Touré pour tout mabi trésor pour tout mabi Touré ya gaga, moi je te salue. Et puis Junior Kabananga okosha mabele na ngai ya yolo ba jogo na ngai ya yolo, et puis Jonathan Bolingi depuis Tchad, c'est-à-dire famille américaine. Je tiens à saluer Christelle, mais à Christelle Bolingi américaine. Donc ba jogo na biso bientôt Cannes kalamingi tawa magambo ekoma ya ebele ya koleka. Donc merci, moi je vous salue. Merci beaucoup, merci bana poto bana monde entier. TV za radio T et puis na rotika koloba ngolo TV ko bongo na radio. Merci encore une fois de plus. Vous étiez nombreux de suivre cette émission, votre émission avec Bogard de la presse congolaise, une émission spéciale qui est présentée par moi-même. Mon émission c'est Université des Stars. Université des Stars, faut yekolande tangande lobande bien. Hein? Ezate ke l'équipe au bandi finga ba tu finga non. Awate le bakofi. Merci encore une fois de plus na ma caméra Eric monstre ya ba Eric mutoza na mandefu ya mwindu aleki mandefu oyo bachaka tentire ya pembe. Merci encore une fois de plus na notre superviseur, votre superviseur ya Congo Suisse Papi le Congo mbala mbinga. Merci encore une fois de plus na maman Micheline Michokoto wana na moni wana motema vie na ngai papa na ngai kulutu na ngai koko na ngai kunza bilele balobi Suisse-Irlandais akenda poto tongo John Simao bozalaka vraiment opesela nga ba petit na nga tumbote bana na biso mbote famille mobimba na pesi bino mbote. Merci encore une fois de plus Bogard de la presse congolaise. Quant à moi je dis directement merci encore une fois de plus na Tendresse Dibinga la sirène Grand Mayas. Merci encore une fois de plus mon mère. Merci na Chantal Bola maman Paradis maman Ngeso Chantal Bola Paradis des stars ne tombera jamais. Bazu sapin de Noël. Merci encore une fois de plus na Chimène Kiala ba Kialos maman présidente. Merci na Depol Be ya Popol Mukeleng et Popol Mupasula. Jo Lemba o ya Metol, merci na Zozela Kaka Code. Seleo Scram Poutine Marc Olivier na Marc Kandi. Merci na mutu na ngaya chaka ngamba boko oyo kote ya Sud Africa. Hein? Mutu Sud Africa kuna. Choisis matata ya ba matata. Boza ebele. Sans oublier na bosa na mutu moko s'il te plaît. Wana penanga na kolongola linette. Chati tiala vraiment na Hollande wana na Monibino na Londres surtout ba combattant tout basala ka boulot bien onos limbame prix Nobel de la SAP Churamboma palangana maître l'homme maître Fabregas na ndenga France kaka Myriam El Tour Eiffel na pesi mbote ya trona Magali lo mama combattant makasi na kati ya Belgique Coco Madera botele melate mela edi vérité des urnes c'est fini système à déboulonnage tous les cas.